Ale kumanga motema moto yaya. Vuguyo kaka. Kisasa Nabiso. Il est l'équipe partout. KNB Kinshasa Nabiso qui ne l'équipe partout. Kisasa il l'équipe partout. Mais comment les abîmes pardon. Jima c'est la une raté. Et on a bien yo. Ah Jima Mukende. Où mais là. Banakin. Que bana jago zapé. Ce putain de KNB tellement. KNB tellement qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi. Oumela. KNB ko zapé te ce putain de check au Vandi. Mbote bandeko balanzi magazine KNB Kinshasa na biso, bienvenue na numéro ya sika ya magazine na biso. Edem Kodjo a avoué que Azana a des difficultés pour organiser dialogue yango bakino pe bapesi ba fina bango. Oh Maya mon amour. Yoka mongongo mozali kobelela yona. Kinshasa et l'équipe partout dans mikolo l'équipe la bisa ki biondenge de deux partis à majorité topé à opposition. Ba déposer ki ba cahier d'échange na bango pour na comité préparatoire pour côté la dialogue. Pe to mona ki yango ezekita embelé to mituna ki est-ce que le facilitateur azali incapable ya ko faire tenir dialogue topé azo rencontrer ba blocage en nzela na ye. Bakino baloba ki mais ye moko li doit répondre à lobby que ezali mission impossible té mais azo rencontrer des ba difficulté na parti opposition yango le loto kiti na terrain lisusu pona koza ba via bakino par rapport à annonce ya facilitateur wana de Den Kodjo. La façon qu'ils ont nommé Den Kodjo ne pouvait pas faciliter la tâche dans la réconciliation dans Mboka. Donc c'est normal que l'opposition peut s'y proposer accepter. Les oppositions ont facilité la tâche, mais la nomination, la façon dont il est arrivé là, c'est ça qui ne facilite pas la tâche à son travail. Il faut que revoir des actes de nomination. C'est tout. Bon, ceux qui ont il n'a pas fallu même andima causa la facilitateur parce que ceux qui andima qui tachwana c'est qu'il a trouvé qu'il est capable de décanter la situation tout wana. Et puis opposition ezaka elle mon côté parce que ceux qui ont voté mais la mingi par rapport à Tshisekedi to ba caméra ezaka bango te ba basé belé ba o bandimi ba kotana bango dialogue donc ça ira. Lingina lo baboueke annonce Eden Kodjo ezala ngo bien mais le fait que une faction et opposition bandimite ko kena dialogue et qui peut empêcher la mission d'attaque facilitateur. Puis c'est opposition d'ambo baza pour la dialogue, majorité baza pour la dialogue, bato o bazali ba député banani na bato sur république baza pour faire avancer dialogue. Donc ko ya moi parti opposition dialogue ni lo bateke non dialogue que ça le matin non. Et en plus tous les sur ba congolais essayer de se faire confiance les uns et les autres. Kinshasa et l'équipe partout. Ndeko Eliezer wazali moko ya bapandi sango a expliqué na micro ya KNB ndenge makambo zali koleka na Lubumbashi na affaire Moïse Katumbi. Kinshasa l'équipe partout le lot ozana avenue Itaga na commune Kinshasa et pas wapi to ko solola na Ndeko Eliezer ameka ko retracer le biso nano ba audition nyonso oyo et salamaki par rapport à affaire ya Moïse Katumbi parce que hier azalaki présent na Lubumbashi. Iloko liboso oui, mais Makibiso Tokende na Lubumbashi, procès comaki médiatique, bien que les droits reconnaissent qu'il faut faire la publicité, il y a pas procédure pour que Batouba bac. Mais c'est un procès qui a été annoncé à travers le média que nous sommes, par le ministre de la Justice. Lundi, Tobimi pour un procès. Ndenge Bomonaki, Ngai Nazaraki liboso à résidence, na yebango bazana kati bazo bimanga nazo sa l'introduction nanga. Moïse a continué à monter ye na ba député oyo bayaki ko soutenir ye mutuka liboso ya mibale nde biso tokotaki na bandeko na ye toke au procès tangu tokomi kuna certainement na nzela ba barre nzela et pas population balobi na yo ko kende yo moko te il faut biso tokitika yo nde to bandiko ya full ti kuna tangu akoti
j'ai d'abord félicité le professionnalisme à la police. Mokolo liboso na tongo. Parce que il y a liboso na constaté que quel que soit fou loin des alaki, police ba yeko disperser batou sans que babeta mou, sans que babeta gaz lacrymogène. Professionnel vraiment. Mais pendant que Moïse Azaki na kati to mon dispositif, au moni biso to mesana ba procès ba politicien, ana kisasa. To moni dispositif moko ba bandi ba musika ba yeko tia ceux qui oui jeep à la police. On a compris qu'il y avait quelque chose. Au même moment, tu dois apprendre que balingi va transférer. Mais photo oyo batiaka na réseaux sociaux, ezaki ya lokuta. Oyo que Moïse Katumbi j'étais dans une jeep vers une destination connue, eza lokuta. Wana bakangaka robot 100%, oyo Mazembe. Ndeko bakangaka bakenaye. Mais Moïse était dedans, banleva qui était. Tia yeko bima 18h, mais ce qui m'a étonné, mokolo Moïse azobima, eza full. Mutu azala kate. Même biso ba journaliste batiaka biso mu panzer moko bazo tindika biso. C'est comme ça que la journée, on a failli m'enlever. J'ai été sauvé grâce à la solidarité à Bandegonanga, ba journaliste à Lubumbashi. Batu bazala kiti. Ba bengana ki batu na musika. Mais Moïse tango kaka kiti pan batu lokola bazo bota na mabele. Ba bimi full wana bozo mona ya sorti ngana yeba kite ce qui otaki koteni. Moïse ba exiger yeke akende makolo. Mais tant que tu avances, moi, je vais bêti lacrymogène pour nous panza bateau. C'est le premier jour. Le deuxième jour, en dépit à la rumeur, il y a que Balingi va transférer à Kisasa. Moïse Katumbi accepte encore pour nous kokende kuna. Mais ce qui m'a étonné, naya kokende pas na yena soir, na kuti azobeta basket. Azobeta basket avec un confrère, journaliste, mais il y a un boka OET, journaliste. Parce que procès, mon frère, tellement que n'habitez ici, c'est parce que les États-Unis ont été cités. Procès n'a presque tous les médias américains. Le jour suivant, le mercredi, Moïse Katumbi a bimi comme d'habitude, Wananda Bimaki a lati drapeau comme écharpe, il s'habillait toujours en bleu blanc. Na grand frère Naya Abraham, Wazaki ko soutenir, Bango Wazaki ko latandenge moko, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'Abraham a l'ingaki que oyo koluka kozwale kinaye ezwaye. Mokolo ya mercredi, la foule s'est triplée. Tangu eye belé, la police n'attend babandi lacrymogène. Et en ce moment-là, pour sauver Moïse, il n'y avait pas quelqu'un de la sécurité. C'est son grand frère Abraham de Moutou Amemiye, abandi komatanaye d'escalier pour qu'akota. On y va député être bousculé par la police. Sans aucun respect. Et il y a comme 5e jour, il y a ben d'habitude. Parce que le problème est à Moïse et Zanine. Et à chaque fois qu'il sort, il faut les aller au Baïksam. Ce qui a bimi, il faut les aller au Baïksam. Net mercredi, on attend que tout le monde ait un procès pour que tout le monde. Il s'agaye, attends, la macolota, quand on a montré. T'as à côté, mais population bakangiye. À côté, tu as battu au bon mabatouté. Abandi ko kindi na bango malembe baké causer la biso kuna. Bandi gaz lacrymogène vers 19h. Des bandades, toyeko kima tokeko bata mais pas kyungwa kumonti. Jusqu'à tard. Et la même nuit, nous avons appris que non, comme ça ne tient pas, on va venir la nuit, Moïse va transférer Kinshasa. Mais comme la population baza vraiment attentive, na makambo Moïse, des conséquences ya oyeyaki koleka vendredi. Pour vendredi, population baye lisusu ebele koleka. Devant population à modèle wana, la police est-ce qu'on va manquer qu'on maîtriser professionnalisme au commissaire qui a lundi et manquer bang. Baye ko banda ko panza bato en désordre, mabange bandi, la population fâchée, énervée contre bango et commis, la police bazo beta gaz lacrymogène, population bazo bamba mabanga. C'est ce qui a fait que incident wana lacrymogène ba beta qui belé et ko sala que Moïse a comme un état qu'il était incapable de comparaître. Yaya naye ndazwaki libanga. Actuellement, bazana hôpital na Lubumbashi. Yaya na leki. Mais l'état ya grand frère ndeza un peu plus grave parce que Moïse a sengaki que akoti ko sambate na état oyo bazali. Mais wana toye ko apprendre plus tard que bavoka na yeba sengi que ceux qui akoti ko kende kozwa ba soin libanda. Bon, et le conclusion est que muto a opé sa conclusion est la justice. Et à la biso ba journaliste, et à la police, et à la politicien muto mon côté a opé sa conclusion.
comme c'est un dossier judiciaire, bakolo appareil judiciaire, parce que jusque là, on a un niveau parquet. N'a qu'il même pas dans le tribunal. Bazo, tout na nous moni justice. Makamuna bango ezala kande, oyeba vandisi yonanu. Ata soki ba ebi yo, komo na yonani. Bien que Moïse azalaki kuna gouverneur, komo na yonani obota ma wapi, est-ce que obala, est-ce que obota, bazana na makamuna bango ya obala obota wan. Donc, jusque là, le dossier n'est pas encore fixé dans le tribunal pour que basam. La conclusion est que par Kenda Kotala, ce qui a fixé dossier dans le tribunal, tout est sur base de l'enquête préliminaire. Olandi ndeko Eliezer apesi bino ba détail nyonso ya makambo ndenge salamaki elekaki na Lubumbashi biso na KNB tokolobaka ke il faut to continuer kozela dossier on est comme tina suka parce que na minute Moïse Katumbi moyen aya kosamba eza sute na ndenge ndeko Eliezer alobi po santé na eza malamu te puis azaka ka hospitalisé donc eza dossier à suivre Kinshasa et l'équipe partout. La meilleure boxe internationale. Toutes les grandes chaînes congolaises, africaines et américaines. Somba décodeur Oyo. 7 ans d'expérience. Orao, je tiens immédiatement. Bakinois va réagir par rapport à Yabana Bassi ou Bazalaka. Ceux qui m'ont pas dit à Bali et Nanouté, mais à suivre un problème, n'y a pas de famille là-bas. Mami Kelly n'a pas dit. Neti biso toza bana liboso te pas que maman langa botinga mwana liboso na baleki na la sima charge tanga eza yanga na ko pesa mbaye na te mbaye na ko sala muke nyonso te ezala bon donc yo moko ya il faut ça l'effort pour la famille no bazala bien lobaka te komi mabe mibe misusu akomi soki abali mwasi amoi ke mwasi azala bandeko na ye amoi ke azo travailler mi pour na bandeko na ye mibe misusu basaka zuwa te wana nde eza mabe makasi mwasi oza mwasi obiki oza na charge okofa totelaka mobali tina lele komi mwasi mobali oluka yo mpe mwasi mpo oluki mpo nini ndako ne ezala bien mpo famille no mpe eza bien eza te ozangi makala oziaka mobali no aya ozwa opesa ou bien maman nazo aza besoin eloko boziyaka mobali aya apesa mbongo mpo ozwa nini opesa sana eza mabe. Je ne crois pas que c'est obligatoire. Moi, ça peut s'abattre sur attaque attaque financière. Non, ça se fait pas. Le coin social n'a pas de charité. Le band de Sogata à quoi la tête de Cambo à Canel sur tu peux l'aider aussi. Ceux qui banabasi au salabongo ils amabe mais avant tout faut y bananungara source oui au senga bongo. C'est vrai que les amabe mais source parce que batuazo souffrir mingi mais ma BP za pourtant on sala bon on exposer famille on ça vraiment pas si a famille or malgré pas si to peut protéger famille na moi mukeka ko tozo pour mobali wana c'est vrai même si a balio azwande non charge ya yo mwasi ya famille nous eza à moitié en kamakambo mais soy déjà l'axi bongo qui misambali même pour a komati na niveau obala yo ba jeune fille pourtant olingi mbali na debi kolaksa pasi te bomba pasi ya famille na bino tinda photo na yo en mode selfie kanga photo seka moke pe buka kingo tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB la photo to seka moke buka kingo écoutez Ego d'idée, la photo, vous êtes comme ok, vous êtes ego d'idée,
Ego d'idée, ego d'idée. Zora photo, tout c'est comme ok. Bukakingo. Ego d'idée, ego d'idée, ego d'idée. Lance-toi selfie. Ego d'idée, ego d'idée. Zora photo, tout c'est comme ok. Bukakingo. Ego d'idée. Ego d'idée, ego d'idée, lance-toi selfie. Ego d'idée, ego d'idée. Zora photo, tout c'est comme ok. Bukakingo. Ego d'idée. Pasteur expérience liée masala ma ebisi biso soki différence ezali entre symposium, campagne, croisade et séminaire. Le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Kinshasa l'équipe partout, tous en avenue Chouapa na commune Kinshasa, plus précisément l'église ya Fepako Nzambe Malamu. Pa yowa plutôt que kutana na mosali ya Nzambe a expliqué biso nanu ce qui convention, campagne, symposium, séminaire ezalaka différent parce que bana na Nzambe mingi bazo kota na confusion par rapport ya bakombo wana. Campagne ezaloko ezali période moko bato bayokani suivant un programme établi le programme na biso but na biso ezaka pona sango malamu obongisi campagne pona mikolo boye mais but ezaka pona kotalisa sango na Yesu Christ donc période eza période moko bien établi soki 2 ou 3 jours mais pona kaka cause moko ya sango malamu ya Yesu Christ. Convention ezali accord entre un ou plusieurs personnes morales ou physiques ou bien nini ezaka pona but moko moko pona usage pona résultat lango ezaka pona sango malamu eyebana epana bato. Croisade ekeseni te na campagne ezaka kandenge moko po eza donc lutte moko mené pona objectif moko précis. Séminaire ezali groupe moko étude animé par un professeur donc molakisi azako lakisa. Symposium eza réunion d'études o ezako traiter sujet kaka moko nyonso wana ezaka kosangisa bana na Nzambe po na kotalisa bango Yesu aza nani, kotalisa bango kolongo na vie ya masumu, kondimela Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi. Bolandi ndenge nini mama pasteur alongoli confusion oyo ezalaka na mitu ya bana na Nzambe par rapport ya ba différents termes oyo ba pasteur ba utilisaka convention, symposium, campagne ayebisi biso que nyonso ezali kaka eloko moko bakomboka nde peut-être ekesenisaka yango mais tokosenga na mosali na Nzambe oyo amoni ke makambo mama pasteur alobi eza yango te abenga biso po ya kopesa biso vraie version to vraie définition na yango. Kinshasa et l'équipe partout. Le magazine KND Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KND à la zone de recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KND et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KND sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KND vous offre le rubrique suivante. Édition. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KND. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KND. KND Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KND. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KND Kinshasa en commun. Appli KND Simba Kinshasa Namaboko. Basi mingi balobaka ke elanga ekataka suki yango tokitaki sur terrain bapesa biso ba raison o etindaka bango baloba bongo. Kombwa kaka sena mbomo yo etela ata na eglise asango abandaka na lelo ya bonaka luji Pipilimona yoka vibração. Kinshasa
Kinshasa eleki partout le magazine KNB tozali na Kinshasa kaka pona retourna ba Kinois ba ebisa biso par rapport à constant o ba fille ebele basala ka que soki azokanga suki na ene elanga te suki na ye kokatana et on toni totuna bango si réellement ba suki na bango katana ka soki bazokanga na période ya elanga. Mais ça dépend. Neti nga boy na tika na nga suki polele elanga mobimba mekatana te. Ça dépend. Bon, il y a on a le baiser ça dépend suki na suki. Nga suki na elanga katana te. Pe kutu na kanga pe kutu suki te. E katana soki o kangisa ngote baloba pona mali. On nazala na pe na suki te. Na mona na elanga so mutu akangisi meshi te suki nezala na bien te. Outu wana kona ndenge bandeko na biso basi bapesi ba point de vue na bango kasi biso na kani mais vraiment to sepela to continuer émission au to débat au na esthéticienne aibisa biso si réellement suki katana kana période ya elanga po to yebite bandeko na biso o bazaka na poto ba vivara na hiver bango pe basuki na bango katana yango bozela dossier o eza ko continuer tant to koyoka avis ya esthéticienne to esthéticien a expliquer biso Kinshasa et l'équipe partout. Mibali mingi bazalaka na habitude soki bazampiaka eke mwasi asengi mbongo bakoma koluka ba problème na makasi. Kinshasa et l'équipe partout magazine KNB tozali awa na avenue du Stade na quartier Matonge na commune ya Kalamu. Toye kolobela nanu ba comportement ya bana mibali o bazalaka soki mikolo wana a promettre moi si na eloko akomi kobotela ya incompréhension na veille voire même soki pe mikolo wana za na mpiaka incompréhension na moi si toyebite soki ezalaka stratégie to ezalaka kaka manière na bango ya koboya kokabela basi po yoka bakino ndenge bakolo wana seke aza vraiment mobile na ote o aza fiancé o er mususu omona d'avenir ya lobi bokozala na ye aza piaka aza nango upa ako expliquer au kaka nde ya musuni neza mais so moni mobile mobe azoya a promettre que loko et puis a botele compréhension peut-être a moni que ayela émission na sili yango wana akomo lukele compréhension pour bosa nini bo se séparer yango to bi ya selon mutu na ala azana idée na ye soki mo wana mwasi baleka azela azela so je pesi mwasi pesa azana pa mutema okita. Vous comprenez? Donc, biso mba pe moto changer ce qui mbongo ate ifsa musi vérité et mbongo zate moi si pe aza pe na patient azelara to mona mibali belé ozana mubali bo peut-être osenga ke mbongo moko bio bongisa suki swati na ba journée des femmes ndenge zalaka swati na ba bonne année o ebisi mubali ke pesa nga mbongo na sali kambobo te ala ke na kopesa yo. Mais et comme ba mikola ke abaki peut-être opesa oneti vendredi pour suma biloko no samedi et comme peut-être ba jeudi abotele compréhension pour nini ozo ata terre osenga el susu mbongo alakaki yote e amabe to mona mibale bele bazala bongo olaki mutu asenga ki eloko asenga ki mbongo foko kisango po eza mibale bele alaki yo bongo omona ozwate. Après même na bandaku même basa mabala mibali pe aza mwasi na ndako bali mwasi na botele ope bana mais a promettre yo boye akokisi yango te bouti wana kola na ndenge bandeko na biso vraiment balobi na miko ya KNB alors biso pe na KNB to koloba kaka na bandeko na biso mibali ça ne sert à rien soki olaki mwasi na yo komi ke jour wana ya kopesa e okomi kokimo to kobotela ba incompréhension ou soit ce pe jour wana moni koza mbongo to zoluka bo so na rapo eza na moyen na ya ko s'échapper eza na ngo malamu te soko lingi mwasi na fo koyeba ko solola dialogue na couple ezalaka bien soko ezali soki pe ezate kitango yokoma ke ozala na ngo boti incompréhension soko ozala ngo pe to luki moyen kaka po kanini o s'échapper eza malamu te po ka moyen okimisa pe mwasi na yo vraiment mibali bo changer pe dialogue na couple ezalaka malamu boyeba ko solola ke erolura ko bota ba incompréhension po pesa te. Kinshasa et l'équipe partout. Ba musicien mingi bakanisaka po nzembo esala succès il faut koyemba bêtise or ba même musicien wana soki bayembi nzembo normal sans kokotisa bêtise esala nango pe succès yango KNB esaleli bino réflexion. Musique ya Congo oyo toyebi esepelisaka bato à travers le monde. Ba musicien ya RDC comme ba ambassadeur oyo batombolaka lokumu ya bendele ya pays na biso.
bayembaka kaka te mpona kosepelisa biso en dehors ya mission na bango ya kodivertir mpe ya kopesa plaisir bazalaka mpe baéducateur de masse. Mais depuis 2006 tosali constat que dans le chef de certains artistes musiciens congolais à travers banzembo to mpe baalbum na bango bazalaki kokanisa ke mpo oyemba nzembo to album esala succès il faut yemba babétise ou bien otia bainsanité na kati. Or, rien ne prouve que pour nzembo et marché topé album et ça la succès, il faut oyemba kaka ba insanité na kati. Souvent le même artiste tout le monde a kabasa la nzembo topé ba album et ça la succès quoi que bat bazo reprocher ba maloba o eza na kati mais ba album wana et ça la toujours succès. Mais les mêmes artistes komona asali ba nzembo pe ba album o ezo déranger nango ba merste mais komona et sali nango pe succès. Exemple, Fally Ipupa DiCaprio, abimisa banzembo lokola Orgazi. Banzembo lokola Nyoka Lese, oyo bazalaki ko reprocher même na la commission de censure, même pas ya ba fan, ba o mélomane ba yoka musique, bazalaki ko reprocher ba parole o ezalaki ba insanité ezalaki na kati ya banzembo wana. Mais kaka le même artiste wana Fally Ipupa asali nzembo lokola ba service nzembo lokola Jojo Ngonda Imen taille avantageuse nzembo lokola Sweet Life o ezata na parole moko te ya ba insanité mais esala succès pesa parmi ba nzembo eza kitoko pe e cartona. Werason, le roi de la forêt, au album naye ya temps présent na kati ya générique babwaka bakri lokola lidusu. Bakri ya bongo na album ya Malewa bakri ya Sima Ekoli. Soki tozongi na album ya 100 poto e uti ko bima mikolo eza sur le marché eza na cri ya mipende. Bakri ya bongo ebetaka nango mais ti lelo na ba famille misusu ata na ba guérite na bango nano ekoma te parce que bakri wana ba parents ba omona ndenge nini te ba balancer na ndako po bana ba bina ata na ba fête na bango ya ba famille. Mais kaka le même artiste wana Werason soki tozongi na banzembo na ye misusu o eza na ba insanité te na kati lokola banzembo ya les représentants banzembo lokola fidélité d'amour eza ata na insanité moko te mais ebetaka pe salaka succès voire même na ba fête ya ba mikondi ba bina kango kaka ti lelo. Wenge BCBG ya JB Mpiana papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans coco oyo asalaka banzembo ya kitoko lokola exemple banzembo lokola ba Zadio Kongolo Abramovic Richard Chitea banzembo ya libéré oyo esalaka succès ti lelo sans maloba ya salite ezala na kati mais soki totali ba générique oyo accompagnaka banzembo wana bakri nango na kati ezala lokola mibali bamema kilo muke muke atomboli c'est sale soki tozongi suna bakri misusu ezoswa esala pasi ai oyo ti lelo baparents nanu baparents misusu baza nanu prêter ya kotika bana na bango babina bakri ya bongo en tout cas eza vraiment digne te. Kofi Olomide oyo se démarquaka na style na ye ya Tchatcho mais depuis album na ye ya bord ezanga combo une certaine opinion pense que à se désorienter na style na ye ya ba texte na ye oyo ezalaki ko promouvoir l'amour ouvre sens au profit ya ba maloba oyo parfois koyoka ngo en famille en tout cas ça dérange. La nzembo ya Ikia parti oyo bayemba chéri tianga lolem na sena yoka diki Nanzembo msusu oka mai wetu mai et puis ye moko na kasi expliquer que ezara pembe sala raba mafante sala rabana en tout cas eza vraiment kitoko te voir un grand papa boy oyemba ba insanité bana msube bazo yemba na ba msuba yebite msuba yebi makambo bazo yemba en tout cas ezo enseigner bana na eloko te ezo ko éduquer pe na eloko te. Faire égola Jésus des nuances chanteur de charme mais ti lelo banzembo nde msusu eza nango na charme te na matoi par rapport ya ba insanité oyo eza na kati ya banzembo wana mais na ba famille msusu kutu ti lelo oyo bazo veiller na ba éducation ya bana na bango moyen batika bana na bango ba yeuka banzembo ya bongo ezate exemple ya banzembo lokola Oshwaya nzembo lokola ya Zazu
nzoto no ya pamba na mbeto zokoka te. Titina Grand Cadre Caché Kubungambi Banzoto no ya pamba nandako zokoka te monoko no ya pamba nandako sala carrière. Soki mwana muke atuni yo mukolo nzemba bongo oko expliquer nini. Mais soki tozongi kaka le même artiste wana faire egola ayemba banzembo ya kitoko lokola maboko pamba oyo eza na insanité te na kati. Banzembo lokola tucheze oyo ata bébé ya 2 ans oyemba ngona koko na ye ya 80 ans et ko déranger bango na eloko te. Pendant que certains artistes musiciens pensent que pour Nzembo to album et ça la succès, il faut yemba ba bêtise to ba insanité na kati. En tout cas bomikosi parce que ti le sori totali banzembo ya ba artiste mususu ezo ça la succès za na ba insanité te. Exemple ya papa wemba oyo aza le plus regretté. Oyo yemba banzembo lokola pénitence. Banzembo lokola 6 millions ya ba souci. Nzembo wana façon ebeta batu balingaka en tout cas insanité ta moko na kati ezate mais za banzembo moko ya kitoko. Wita bolingo no ekosinga na plonge na piscine ezanga mai na beto à l'hôpital ngalo sambo epa ya nzambe na bona yo ya suka soko bona yo koya. Tozwi exemple ya Kabose. Banzembo lokola voiture sans moteur. Sans toi, voiture sans moteur reste na kokoma yebela. Banzembo lokola Niao. Simundabi David Chipaka. Même ba bébé ba yembaka ngo eza nango na problème te déranger la famille te. Exemple lisusu ya Félix Oise quoi oyo batikala ko reprocher ye ni na censure ni pas ba fan côté bêtise na nzembo na ye